Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur, tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazaboka, Desa, Cocola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Station dernièrement to sala kinayo to sola kinayo au promotaki bana kin na bana Congo ba surprise rebelle mais na mono ndire masolongo de komikaka ubutu chess ubutu basket ubutu tennis ubutu karaté to ndenge ba idéologie non quand on to solo la kin ebisaki yo que ngai esala nga motema pasi mutu azanga ko exploiter ba talent na ye po azanga mbongo esala nga pasi babiso il fallait to beta ba tennis mais quand ndenge zalaka ko somba basket chaussettes short somba tenue à likolo raquette et tout eza ebele trop ba petit ebele bazana ka na minute oyo na condition moko wana esala nga pasi yango wana na cadre ya ubuntu solidarité kaka encadrement ba jeu peut-être que ba talent ebele zolala awa mais moyen balakisango ezate biso na ndenge ya bulu kaka to sololi to tala neni ba petit mususu ba na talent mais moyen ezo sala que ba lakisa ba talent na bango te to salisa bango e bandaki na babiloko ya kala toza na minute oyo na jeu d'échec mais to komi na tennis sikoyo po tennis il faut terrain ne to beta ba balle bo fabriquer ballon na bino moko bo tcheka mwa mabaya ba nini eza déjà babu na terrain n'importe où na atana balabala bo bandi mais tennis boko beta ngo ndenge wana te esengaka terrain moko spécial ezala soit en dur comme c'est le cas maintenant ezala terre battue ezala gazon ainsi de suite esengaka entretien belé mais na ndenge que mboka oyo il faut pas tozalaka na retard na makambo nyonso yango wana lingi ba tennis wana ezala populaire kin ezana potentiel moko ya sport ya makasi mais lisalisi nde ezanga soki lisalisi ekoti kaka omona ke ba champion na biso bakobima awa mais avant tokoma na niveau ya ba champion tobandi modestement avec humilité na ndenge ya kobetaka na ndenge ya loisir eza tennis loisir mikolo bana baoyo basepelaka nango me bamonaka yango na musika bayebaka ata règle nango te yango tobekisaki bango tosali club na biso ubuntu na ndenge ya partage kaka ya ofele petit alati ketch ya ofele kilote ya ofele ya ofele mpona ayekola biso tosengaka talent na yo ata soki oza nango te tokobotisa yo yango voilà. C'est comme on a rasé que vacances parlementaires, vous posez à mon ami qui le rebête à tourner à Mikili, vous allez souffrir la population. Non, Mikili, il y a un temps pour ça. Mais na vacances boye, na ndenga ba feti, au moment où la gara, ce qui fait moi soso, toke ba hospice, to salango pendant des vingtaines d'années, to salango tout le temps. Na ndenga gara, il y a stratégie to salango, il y a sala makambo, o sala nanu te. Yango na botaki makanisi. Kende na nanu na jeu d'échec sikoyo na tennis ezaka ndenge moko na encadrer ba jeune ndenge toza kobetisa babale banini mais sikoyo ekomi na tennis omoni ka engouement esali eza bien nakanisi batutu bazala na molende mpo na econtinue mpo ekozala mwa moto ya ebandeli epuis bakata na katikati osala nga mpasi na kosepela bana ndenge tobandi na bango boye to continuer tozwa pe ba terrain mususu parce que o moko boye e okokate ba entraîneur baza fana bango 4 mais ba okokaka te omoni ga nombre ya batunde bazalaki to salango na terre battue to identifier ba terrain za zinga na biso pe to kende nango musika de sorte que ba compétition ne obetama po na mutu a fédération à tennis te
ezaka ndenge toorganisaka bamatch ya quartier kaka ya bale mais tosali yango na tennis. Un jour il y aura peut-être de bons qui vont entrer dans la compétition baosalisa mpe mboka oyo Jeux olympiques peut-être kala mingi te tokozala bachampion na biso. tozota mingi te prof tocomprendre déjà bana kini bacomprendre ke ya bango député oyo bavotaki ya pamba te tala koto bimeli bango bazokanisa ke lobi okotika basoso baloso orke na cadre bafondation na cadre tobetango kala osala yango trop sans caméra bana kini bacomprendre na bango ya bango 508 akokontinue ti nzambe moko olinga ndenge akomisa biso mais message nini opesa sisu na bana lukunga particulièrement po oza député ya Congo mobimba mais impact ya lukunga en tout cas etika nango mututu abika 508 impact sa danger. Non, autre sala eza na cadre ya politique te. Eza biloko na banda osala ngo depuis bomwana na la kananga encadreur ya ba jeune et puis animateur culturel. Nde musala nanga na banda nango et puis na kota ba classe pona koma prof. Donc musala nanga na la professeur. Mais là kota politique na kimukolo donc on nazo sala ezo cadrer na politique te politique pe ko kota batu musuta la ba master musuta politique ba ye Rolanda ngai mais wana eza objectif te objectif eza encadrement ya jeunesse na niveau nyonso. Par exemple tant to sala ba atelier ya écriture ba petit mususu ba na talent moko ya kokoma mais ba yebi ndenge ya kokumbela ngote musu ba yebi guitare musu ba biso to détectera ba talent nyonso na moi chercheur de tête so na sentir que ka ndenge yo zalaka na mona musika bino petit ok musika ezala bato ebele musu na salela bango ba na saleli pendant na ministre mais na sali article na journal pour na musicien moko boy pour na encourager na sentir le petit ok musika ta la mona bango ba olympia ba na bia nzambe na ki na moi vision yango na sentir que na lukunga ta na Congo mobimba ba talent ya tennis ezali po ba oyo ba Yannick Noah ba Tsonga ba Djokovic ba Nadal ba Federer ba l'équipe bango te zaka mo entraînement ba to ba lobaka o to préparer avenir ba préparer ngo na monoko te eza formation tozo former bana oyo po na lobby ezala bien so ya komi policier ya bien a komi soldat ya bien komi molakisi ya bien wana nde to ko bonga pe so yo zaka yo moko meilleur ba tutu ba footer mboka oyo ko bongate yango ne photo zala ebele ba oyo ba yebi mwa eloko na ndenge ya biso zala ko na yeko lango kana nga na marque na nga na sala chemin de fer nga mo ya fo perso non oyo ayebi ala kisa muninga ndenge mokile kendaka liboso soki oyebi obombi okufa nango eza lokola kindoki okufa nango eza nango na tina te oyo yebi so oyebi informatique oyebi journalisme obengisi mwa yo na sentir ko za na mwa talent yaka yekola nga musana nga yango wana ko fulaka de sorte que ba petit so ba réussir et sengo nango ezalaka wana so na tana bango na TV petit wana kitoko to comme na suka prof na okeno mingi te olobeli maramba jeunesse makasi awa et puis Congo to comprena qui Arimo Vasakani qui est le professeur pour au fula batebele na cadre ya ko encadrer jeunesse mais problème pe bande ko mususu bazot komi tunga série ero bandaki makambo yo kuluna ya la te prof eloko nini to kosala pour kuluna vide pour yo encadrer ya ba jeune au fula pour encadraka mais kuluna ko si la grâce na yo non kuluna ko si la pona mutu moko te ata police te ata bato ba église te il faut misala to sungana na misala wana mutu na couloir na ye azo salisa bayo bako sala anticipation donc to yekolisi bana de sorte que bakota na babiloko wana te soki bakoti ndenge nini to ko réprimer soki esengi ko réprimer po mususu bakoma dangereux moyen to tika bango ezati donc police il faut sala musala na ye ba église sala musala nango l'état sala musala na ye ba école sala pe musala nango famille pe to makamutu e bandana na famille soki na famille tozo kengela tozo tala bana biso tozo ye kolisa bango manière de vivre ba osuka na kuluna te mais soki esali que malheureusement ba commune loko wana il y a différentes manières ya encadrer loko wana pona ko benda bango na nzela ya mabe na ndenge tozo sala petit muso peut-être il fallait ba ke sala mabe de loa mais na occuper bango ba omela moi eloko akela la yepe a sentir que na zala pe mu po délinquance musu utaka na mutozo kanisa que société bois qui ça y est comme na ye rebu à société ya komi ko buka po boki parayete to ki para bango na ndenge ya
moko boye tobenganaka bakufeli mutu na occasion wana moi conseil moi non excellence biso tika nanu boye pona salisa yo boye nga kanisi affaire akoluno tozo ngo pamba te mokili ndenge ezokende boye bapeti ya mabe bakomi koma ebele bakoleka batu ya bien. Ce n'est pas bon, c'est dangereux. C'est dangereux ndenge bikamo ezokende. Ezala bapeti mususu abanda kikuluna abota bana e babota. Donc akoma déjà koko la cadre ya kikuluna. C'est pas bon. Il faut arrêter ça rapidement. Na mibeko à l'état mais na ndenge ya kosolola, na ndenge ya église, na ndenge ya masolo ya ba groupe po ba scoutisme wana ezala ko bongisa biso. Ezala ba Xaveri, ezala ba Kiro, ezala ba église, ezala école, tout il faut kota likamboyo po bana ba bonga parce que soki jeunesse congolaise eza ya kobonga te lobi na biso ezala mabe. Onyo sozo sa les yango ya pamba. Donc ça c'est un chantier très important. Il faut mututu à s'investir. Nga na sala kango déjà mais na lingi ba master musu ba ya kosunga to sala que ba biloko esila. Ka ya makelele te o ya kolekesa bango na TVT mais na cadre que soki na salisio obongi mais sini nango kanengwana donc mutu musu ana besoin bomba ye. Ndenge osalisi abongi mais il faut pas non de kana TV ozalaka kuluna ozalaka konyama melabadiamba non mais so osalisi abongi mais continuer nango ka nengwana bon eza na bato ebele to salisa bango babonga na bango bala ba continuer donc vie ezo continuer voilà. Merci honorable to comprendre que qui député nao na mona rango zo rango lo côté pour ce qu'on a dit qu'on ça l'investigation na ba dépense oyo salaka banda kota parlement na tilelo tala ba dépense ba matériel mais quelqu'un invité qui député au komaka pona pour sunga bana lukunga pour côté ba moyen tete na tout côté pour oyo sala ça la question nga professeur justement question ana esala nga moi pasi po on dirait mutu mo azana mbongo ebele ya wana ayebite ya kosala ngo nini ake obwaka ngo ka non il y a quelque chose de plus profond na sala ba biloko na laka nanu étudiant comme prof tilelo na mer na za oyebisanga yo bendo kenda na université no obimarkate tilelo na bi mokolo liboso na kota na université tilelo na tikala pona kobongisa bana yango na cadre oyo depuis la kota na balabala kosalisa bana na bima na nga susute soki moi eloko emonani na rozala na esengo yanga moko te bomengo yanga moko eza nango na tina te soki na kaboli na batu wana esalinga bien mais okabola mbala moko lobi petia ozala susu na nzala yango il faut to sala ba activité moko oyo ko umelisa ye na moi esengo to kabolaka kozala na biso plutôt que ya moi eloko lié et puis lobi kuna esala ni donc eza pona mbongo te eza nde motema nanu motema mususu eza ba master mususu basalisaka même si non papa omoni ndenge gouverneur ya ville asalisaki biso ayika bon non boya awa eza na ville nanga asunga biso na jeu d'échec wana yo moko zaki wana donc ezala batu mususu baomona non na mona ki boye yaka nanu to salisana quand tozo sala awa ezo continuer zaka pona mbongo teza motema mbongo pe ezala nécessaire pona ko salisa omoni ba matériel mususu ezo senga quand même moi kofuta ba encadreur ba entraîneur ba mususu ba professionnel po ba encadrer bana bien tozo continuer lobby dozala tous les week-ends awa na bana tennis tous les dimanches jeu d'échecs comme ça lukunga eza moi moto moni ndenge bilenge baza awa o eza esengo c'est que mboka ezo tambola so moni boye sinon te il fallait ba machette ba nini ba tozo bunda eza bien te soki tozo encadrer bango boye makanisi ya mabeza ezo zala susu la mitema na bango te c'est que notre avenir est assuré parce que avenir eza rapona bana te eza pona biso nyonso parce que tant que tu es en retraite soki mboka eza ya kobeba oza mutu ya passe voilà. Vraiment le Congo bapesio merci l'interview tout ça qui dernièrement au lingé na ko souhaiter bango ba voter mais au lelina bango et cela qui passe ba komela ki ngai babi to féliciter peut te remercier yabiso député ndenge na passe na bisengo ozala na ba mama oyo baza ko souffrir na ba papa na jeunesse mobimba ki le Congo nini yokozong c'est la bango. Non, merci kaka, jamais batu batindanga bapesanga musala po nalanga prof mais batu pesanga musala mbala liboso na politique oya officiel ya démocratie penza eza bango eza
na bato mosusu baza kotuna yo ozaka prof nde nini bato nono nazalaka na bapeti na nga bayebisi nga ke ekosimba tomeka merci na yo osalisa na ndenge ke nasenga yo te oye osentir ke eloko oyo ezotokende nango musika bozalaka mpe ebele bozalaka ebele mutu mosusu abengi non soki eza yo omoni mutu mosusu ya opposition alobi vieux ndenge eza yo na kovote yo me kote mosusu na vote non nasepela nango donc oyo nyonso tosalaka un jour efutaka kaka nga na osentir yango na ndenge ya kina kina alaka danger mpo na kozwa mpenza bavoi c'est vrai eza mwa pasi mais bino moko boyebi bien kini donc baméandre na bacoin na barecoin bokotisa biso babiloko ebelebele ebota eloko wana. C'est pour ça que je me sens redevable envers population na biso na mitunaka nini nakosala mpo na bato basentir ke oyo basalaki ezalaki mabe te ezalaki bien toza etikali mwa 4 ans na nisi tokosala mpe makambo ya bien mpo na bango mpo baprojet tobangaka kolobela yango avant satan akoyoka abebisi yango na mosusu tobomba soki ebeli nde wana tobengisi bino aboya kotala donc mosusu mpe ezoya nsima ya motu ya mpenza Fondation Kaoni Boni, c'est bon. Kitoko, nde instrument ozo salisa biso, ozo tindela biso babiloko. Na biso to aka na mwa makanisi, mais fondation na ndenge nango ezo salisa biso. Bon, bango ba continuer ba makambo na bango lokola ba hospice des vieillards, ba nini ba orphelinat, ba osala ngo mikolo yo d'ici le 1er janvier. Mais biso peso to na besoin to ke osenga bango mwa lisungi. Bon, ezo salisa, voilà. Message na ba jaloux nao pour ebele ba koma jaloux ya mova sakani ba to ntima ba koma trop na comprendre na teli kamunini o sala boye ntima lobby na comprendre que osala ba jaloux ebele pe mais ça peut bien nkolo pa lingaka bongo pour sentir que moi na za mutu mo élevé message na ba jaloux ari mova sakani non na yi bango te ngala ninga mutu nyonso na yebi que mutu akoza moi pas kaka mais na poko avant lala avant sambela akotubela donc na la rassure que bolingo nde eleki ko inana non na assure attention mutu to swana po na bale po na mais na ebite que oumela te po mikolo nzambe apesa biso eza ya kotanga tokende nango na ndenge ya propre eza nango tellement mukuse ke kobebisa tana yo ya kozwa charge ya koinaka batu po ezosenga énergie ebele non tolingana kaka bolingo eleki soki bonani to partage soki toswani tokoyokana susu wana nde ubuntu penza donc na ndenge ya motema bien pio penza pasi mpe ezangaka te ekosala mais oyebi ke ndambe azali soki aza côté na yo moyen mutu alonga yo ezali voilà donc c'est ça on a l'espoir que na bolingo nzambe nyonso ekobonga. Merci wana ezalaki ya bino le professeur Arimova Sakani le jaloux de Arimova Sakani faut maigrir boti koyoka ndenge tolobaka na latin le verbe audir écouter et entendre profalobi bozo exclusivité bana kini bolinga boye bomoni c'est dans des rares cas ça langage que moi au moins un politicien et puis un leader à jeunesse avant na bona ba jeune boye akokima ofana na kwe bozomona asofana na ba jeune azolia na bango elongo yango eza kolakisa leadership ya professeur Arimova Sakani yango to continuer koloba babiso oyo ba fruit ya mova yo sozo tonga na loba te na loba te na ko répondre no mbala mona ndenge ya côté mais na ndenge ya vérité yango tozo senga na nzambe umisa Arimova Sakani yango moni pour profiter bana lukunga na quelque niveau ya boadi balobi nzambe alongola ba 5 ans 10 ans pana bango baba excellent pana yo po umela koleka bango donc la kisi ke mai oyo tshela ba mama wana basambela rapona yo tilelo. Oh non, il y a encore des choses à faire le champ est vaste makambo ebele ba idée ebele to senga to mituna soki to kokango naza na bana mususu nazo encadrer pour na bande dessinée ba obimisa mikolo e ba bande dessinée na bango petit mususu ba album ba nini makambo ebele non to lo bango te impression nanga ezali naza vraiment na esengo mingi ya komona ba politiciens oyo baza kosonger na avenir ya lobby surtout na encadrement ya jeunesse komona mutu oyo aza kotika ba jeune te aza toujours kozala na souci ya kolongola ba jeune na babiloko ezangi tina oyo babengi ba antivaleur komema ba jeune na ko-intégrer bango na société vraiment nazo sepela makasi na ba initiative oyo ndeko
député national et district à Lukunga Zakosal. Vraiment nga pona kolobe la jeunesse na robenda mingi matoi na ba jeune ya ko zala toujours intègre dans le sens que ya ko intégrer ba valeur quoi. Ya ko intégrer ba valeur ya ko boya tel que kuluna ya ko boya babiloko ko mela babangi ko boya ko mela masanga n'importe où et n'importe comment n'importe quand. Il faut ba sepela ko accueillir ba activité locale ya ko apprendre ba apprentissage boyer pour même à bango dans la société quoi. Donc au conseil na ko pesa na jeunesse yango. Merci monsieur le juge. Ben ça me fait très plaisir, j'aime jouer au tennis et ça je me sens très bien et ça fait du bien aussi pour moi. Que direz-vous à l'honorable Henri Mova Sakani de cette initiative qu'il vient de faire? Ben je trouve que ça a été très sympa, très généreux et aussi vraiment je sais pas trop quoi dire. Plaisir est ça quand même Yesengo parce que se retrouver ici c'est vraiment sous l'initiative, il y a Prof Mova. Nous sommes heureux d'être là, vu l'initiative. Donc, tous se retrouver à la cadre AG avec les enfants, tout ça, tout jouer parce que Moni na Congo, les gens ont tendance à négliger Baji Moussoussou, comme Baji à tennis, tout ça. Donc, sous l'initiative, il y a Prof Mova. Nous sommes retrouvés ici pour tout bêta manger, tout apprendre quand même, parce que biso, na niveau toi nango. On ne sait pas encore en fait, tout comme le niveau inté, mais nous sommes venus ici pour apprendre sous l'initiative de la prof. Merci Papa Mova. Merci Papa Mova. Je le remercie de tout cœur. En fait, la seule attitude que je peux avoir, c'est l'encouragement en fait. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas apprendre le tennis. Le tennis est un très bon sport, mais malheureusement qui n'est pas promu dans notre pays. Moi par exemple, j'ai jamais joué au tennis à part aujourd'hui. C'est ma première fois. Donc c'est vraiment encouragé, je l'encourage vraiment. Qu'il continue sur ce chemin, c'est très bien, c'est très bien. En fait, ce genre de personnes comme Henri Mova, il a beaucoup d'initiations, c'est un homme encouragé. Maintenant, tennis, ezalaka elo moko o batoye ba mona ne tes sport ya ba riche. Tennis eza sport pour na batu nyonso. Na mingi ba équipement tennis yango nde kutaka nanu na ba séance parce que ceux qui ont engagé un coach, il faut aux coach, coach neti charge na mobimba. Chaque séance, il faut commencer à payer et louer aussi les terrains. Yé yangonde zo ça de façon que non, batobe bazo kima ko beta tennis. Pour na ko senga na ba parents. O bazana baba na bana bakanga kam bana na ndakote. Tennis c'est un sport mo ya bien. Les sport mo ya bien ba mi marabana na tennis. Bana ba ko évoluer bien, tennis c'est un sport ya ba ouverture rebelle. Yangonde na ko ibisa ba. Vraiment na CP na makasi parce que ngamo konanu naza mutumo na zo former bana. Na les former bana mingi mais vraiment na CP makasi nde eloko honorable Henri Mova sali vraiment na CP na makasi. Ndenge za boye vraiment to kotelema to tombola vraiment ngana na mweka to sala équipe. Équipe ba mama o bazana bana na bango. Ba mama o bazana bana o bazana katanda tuza ko luka bango. Likambo honorable asali eza ya bien. C'est gratuit. Bakoya kaka awa na cercle oyo. Ya delvo to kolakisa bango tennis c'est très bien. Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité,